ba marketeur oyo ba osa musala oyo ba uteki Kinshasa basangani na ba oyo bazaka na poto awa grâce Mbisi tomoni de présence ya Dadi Mola tomoni présence ya Francis Dibaya ya Piroger Mola Mboka donc to solo la bango mo muke donc na déjà na latisi au micro sika na latisa na ngana osimba te et vendez bien. Bon, voilà, grâce Mbisi la sexy. Tu profites dans là au micro. Chango basket à linga bongo. Chango basket, merci vraiment Chango basket. Grâce Mbisi ndeni. Toye ana la scène. Ba spiritas ba l'amour à bonne musique. La muka ba so ba billet parce que tout quelqu'un a 2 jours. Donc 2 jours et tikali ba so ba billet acheter les billets parce que ça concert moko exotique là. Eza concert ya liboso wata obeta na poto. OK. Ba concert na yeza qui annulé donc oh eza concert ya liboso wata osa bon prêtre na sala donc presque 7000 personnes. Okay. C'est pas donné à tout le monde. Vous comprenez? Ouais. C'est pas donné à tout le monde. Il y a des équipes, il y a blague, il y a concert, il y a mounene. Donc batu ba somba ba billet, batu ba somba. Batu ba somba ba billet parce que samedi concert wata kana 2 heures. 2 heures. Ba concert à poto ba pesa banka ba 2 heures. 18h30 porte Fongami déjà. Pile hein? 18h pile porte Fongami, ouais. Voilà, donc sécurité eza makambo surtout ba parking surtout eza carré. Donc concert eza vraiment kitoko bat ba uta Angola, bat ba uta Brazzaville, bat ba uta Kinshasa. Net député na biso azo avoir na buto encore malobi na tongo. Donc bat somba ba billet. Mais lobby bat ba soutenir penza wata. Wata. Ba waria ba soutenir. Ba waria pe ba. Sauf ka ba goloa. Oh sauf ba goloa nde. Oh tika ba la wenge. Concert ya ba la wenge nyonso. Pour ba signaler biso pe présence à Weranson. Est-ce que vous confirmez ngo? Si, Ozala wana. Wera ko ma déjà lobby. Lobby ozala déjà na Paris. On va voir les lona na monsieur honorable Wilson. Donc on va déjà avion les lots. Donc wera ko ma lobby jeudi wera aja na mabele. Na délégation na yepe na batu na yepe. Délégation Weranson mobimba ba oya. La batu na ye donc oya penda yo soutenir moi na ye. Lobby batu bazaki na souci ba ko ta répétition mais yo zaki na kati. Ba surprise ni eza pour pas bomber les batu ni. Ça est belé, parce que déjà belé, on peut pas tout dévoiler. Ba ya samedi. Concert on est c'est trop donc ils a trop bien. Et moi wata déjà donc au senti ton solana monto sentira na détermination. Moral pèse bien. Moral nasé à poser à ébiquer o eza makamba musique ya makamba ndule vous comprenez les zonga qui n'ont déjà donc koko so ezate o yaka makambo kaka ya musique point barre ba yo ka la musique intelligente ya Héritier Watanabe bongo te ya bongo te modango bongo te grâce de modango la leli voilà you vois te bon ma ça la moi rendez-vous à ne pas manquer déjà c'est samedi Zemoni Rachel pour nana dédicace na kuna vraiment Ayemba okanisa Rachel pe wana ndoi ma famille siko otika mwana wapi le 21 wala papa naza papa naza papa za tani na zongi tout droit papa za elle s'appelle Grâce Mbisi la sexy Chango basket Fire basket ouais Piroger wana mwana mboka to kende miko za pana na zo pe pas tu fille donc to panzana grâce pesa nonga miko Chango basket Diezola Chikito papa paradis grâce tu peux pas paradis restaurant paradis c'est écrit ouais to ya vraiment wana na ba mission nyonso après to qu'est-ce qu'on fait il y a JM Boda voilà merci toujours continuer il y a toujours à l'intérieur de la côte ici oh Piroger papa qui va vous aider oh nin okumulala babenga nyo na palais oh Piroger Pichani tu commences à exagérer frère bon non doule Picha ngai nakangi place déjà na scène musicale
Oui. Mercredi. Et sombelo bato basomba billet ngamo na mona kobanga. Yango na moni que soki na salika ba jeune na kozanga place. Yango moni na kanga place. Okangi no de Na zombetu na créa mbetu na déjà. Donc ngana lala na jour on a kaka samedi. Concert le banda 18h. Nga déjà à partir à 12h. Na ke ko kanga place. Na ke côté dans mulongo. Na limite événement on a zanango. Événement ou événement du siècle. Tala, ngana tiki côté na vanda kuna, na tiki ba Nancy dia kese na Lyon kuna. Na Lyon. Ba boutique forte à mode. Na tiki boutique forte à mode. Na tiki ba pati mafuta na salon Air France. Wana ka na Sars Gambetta. Na tiki ba tunanga lokola mutunanga lokola Ferre ba Manisa. Na tiki bango na ye awa. On comprend? Même ba sucre toya. Na tiki bango na ye awa pour que na kanga déjà place. Yango moni mbetu na yango. Mbetu na yango. Ndana za. Benita zola okanso zengi place à kolala. Na Poto, na Paris, na kozanga place à kolala te po ba Gaëtan Sanduku bazali. Ya Fiston Manisa za. Fiston Manisa azali. Grand prêtre azali. Fiston Manisa. Ya Fiston Manisa azali. Ba tenir na ne bazali. Si on a boyinga na zanga place. Yango miyeli na yo. Et sombeli batu ba somba billet. Même Guy Basket, mon candidat des continents. A sombi 200 billets. Yezo la sombeli bana kasavu bunyo surtout. Et yé moko. Mutu la biso. Dadi mafungu vungule. Dadi mafungu. Vungule sombeli bana Château Rouge nyon surtout a billet. Bana Château Rouge tout ba sur billet. Et pas dadi mafungu. On a un message pe utai pa chika lukao alobi. Ba nyon so kasavu so zangi billet te pa yezo la. Si au niveau batu ba sombi billet, ngana yo zanga concert. Yango moni na créer mbetu nanga tout cas. Francis Dibaya bozwanga mabete. Mutu nanga M2 Fiston Ituku. Bozwanga mabete. Désormais, comme na golala awa. Chiquito papa paradis amiti. Chiquito papa paradis qu'on se dérangeait tes ans zanginda kutema. Agoya na kanginde place. Concert aza awa. Na kanginde place dangai awa. Pona boy samedi et comme agowele là, na zanga place. En tout cas, merci beaucoup mon père Mon père ça fait mbote. Ton père ça fait basket. Déjà basket. Na goya au 4 suki na salon. Merci. Salon la biso na salon la biso. FB bandi déjà service FB service Moussala toujours. Francis Dibaya Tech. Francis Dibaya le marketeur intelligent de la team Wata. Papa Visa, une année na maboko. Moussala Foutia, encore ma félicitations encore une fois des frises. Na minute au monde, na tes hôtels la biso de partout. Ba hôtel la biso bana Schengen mobimba ba Olanda yo toza na la scène musicale descendre sur le terrain. Message Rosani na ba spiritas tout ba Olanda biso. Message ezaka keno ba kosela mukolo makambote. Je crois jour J-3 toza na la scène musicale to yaki to mona sika ko za mona ngana ba vidéo ba batinde la biso. Sal moko likolo ya mai. So za o détailler ba ngona nenga kini parce que tozalaki kuna. Epse ba ngoso ba ya avant. Otambola ba mpe na mai moni mindele nde ba otambola ba osakana sakana. Vous allez investigation. Voilà, tout ça l'investigation. Oui. Ba staff ezali, ba porte VIP. Donc tout ça na biso chango basket to kenda ka. Dadi mavungu le somba déjà billet. Ah ils ont opération somba billet. Fiston Manisa grand garçon yo yebi bo somba billet na bino. Boya koyoka la musique intelligente quoi. Na yebi ge mère Asta, maman na Reda Choueb. La baguette d'Asta na Pointe Noire à Otalabiso, Natacha ya la baronne à Paris, Nina Okemba la fille spéciale, entrepreneur. Donc Kadi Bongo, Kadi Bi Nabraza, femme entrepreneur, Blanchard Londolia Zoya déjà Paris, Yannick Kini Abazoya, merci na batutu basombi babillé, Simon Ikamba les petits bétons, millionnaire et Yannick Kini à Rombox. La scène en TVza Radio, tu sais quoi. Merci à toi, Pichankemo. Donc voilà, on est ensemble. Guy Basket des continents, Diesel à London City, Véro Mangoy, et puis Jancy Mayasi Forza Italia. On a bienvenu Makanga la paix. Donc, Tokutanawa, Bisotu. Donc, ça sera la fête, quoi. La musique intelligente, quoi. 20h surtout, tous à la respect à air. Respect à air. À 20h déjà, Bissonio Sotoza déjà, tous à là, tout respecter R, 20h to bandi, 22h nous les quartiers. Merci beaucoup, Francis Dibaya High Tech. Voilà, tout continuer na biso, tout continuer. Dadi Molaye, Dadi Molaye, vite fait, tout kende na biso kande tout kende. Maman na Rachel, donc voilà.
Chango Zano Liboso, s'il te plaît, aidez Bisso. Donc voilà. Chango basket Yanzo. Nazomona. Ah ouais, vraiment, la Mikeli Siko. Et là, il a beaucoup tout banini. Mais Guy basket, Kafuti Yanzo. Guy basket et des je n'oublierai jamais de faire un clin d'œil à la maman de Darmela Moula, Carmel Moukoko. Depuis Cape Town, je te salue. Des gros bisous. Dada Moula, la petite sœur d'Ernestine Moula, les grands frères, la grande sœur de Tamkar Chris Moula, Bakumba. Tamkar, les fils. Tamkar, fils, mon ami. Je salue aussi Tamkar, les fils. Tamkar, Tamkar, les fils. Donc voilà, on a un y a mon ananga. Donc, scène musicale yangoyo. Basket. Scène musicale yangoyo. Batu balobaki Moula, oyate, nayi. Oui. Donc, ngayo. Nagata mabele. Tout ça, l'émission Kala. Olegi na gaya. Omikilité. Atoli atovimba. Ovimba kaka. Qui miale, qui donc, boss babillet, ouais. Merci, na boss Doudou Kinkela. Les Chinois congolais. Les boss Doudou Kinkela. 12-12. Les boss Doudou Kinkela. 12-12. Les Chinois congolais. Chinois congolais. Les boss Doudou Kinkela. 12-12. Les Chinois congolais. Donc, hier, à lobby pour un soutien. Il y a frère Naé, Héritier Watanabe. Déjà, Tinda qui délégué.